la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga, 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. Voilà, bandeko balandi, bandeko nyonso na bandi na Congo Central, Kinshasa pe Congo Mobimba, pe mikili nyonso oyo bazwaka occasion ya kotala biso na Amerique, na Canada, Océanie, na kobosa na bandeko ya Ukraine te po bitumbezo leka kuna tozana bango, surtout ba Congolais oyo baza kuna. En tout cas, et ça la rabiso et sengo makasi tanto yeba ke boza ebele bozo landa biso. Et ça la rabiso me plaisir pour tozo leka na moi ba chaîne ebele neti tozo leka émission oyo eleka na RTNZ wana na kati ya Kisantu et pezo leka na RTDSK wana toujours na kati ya Kisantu ezo leka pe na GKV ya Mbanzangungu et kozala bien boza la penozo kiti na yo vandi olanda émission oyo na kimia, sans oublier que émission oyo batu ba mesana kozwa yango na Info 16 p na ntemo kia kwanza mbote na bino batu nyonso muninga soki azali libanda benga ye yebisa ye ke émission oyo sosolisaka biso bosolo ebandi soki aza musika tindele déjà lien soki nano s'abonner te yebisa ye s'abonner na émission oyo po makambu eloba makana émission oyo ezali ya motoya na émission na biso oyo to mesana koyamba ya biso Papa Bobo na ye to sololaka ne ebele na keimba ngokopesa ye mbote esika zali mbote Papa Bobo mbote papa journaliste mbote mingi Papa Bobo ya solo baye ba mesana kolanda yo meto mesana kolanda yo na bateni lolenge mususu lelo pe teni to moni ebimi ya lolenge mususu nini oyo esalike teni échanger na nos formes matondo mingi na bana ya ntemo kia kwanza matondo mingi na mokili mobimba mindele na bayindo ezali teni oyo bino moko boyoka ka explication nango eza ya lelo te ndenge papa journaliste ezotuna ngai soki teni oyo eza teni ya ndenge nini teni oyo eza ya ngai te boyoka ka ndenge nga na epesaka bino explication teni oyo tataki mbango amemela nga na Lubumbashi teni oyo alata ya liputa natongisa teni ya 12 poche oyo nakenda na Lubumbashi teni yango oyo metango nazongi sikoyo alobi na ngai tango tokende kosala émission na Mbanansanda bisika tinanga na kefunga lingoma na mboka ya mabele Mbanansanda alobi na ngai fotongisela ngai makambo na ngai elingi na silisa mokili mobimba fotongisela ngai teni 15 teni fozala nango oyo teni oyo eza ya ngai te nga naza na teni na ngai oyo lati naza na teni na ngai me oyo eza teni na ngai te donc tataki mbango atongiseli ngai 15 teni na bikoti 15 mais ekoti oyo na kena Lubumbashi eza na nkamba ekotaki na mise oyo etikalaki na biloko oyo etikalaki na mise ekoti oyo na kena Lubumbashi eza na mise wana sikoyo eza kuna nzambe ayebi ndenge nini soki makambo esili na récupérer ekoti na fandi na kiti voilà ovandi na kiti ya ngwende na yo bato ebele bazozelela kiti wana ba misusu babengaka ngai batuna ngai Papa Mwinga tunela biso nanu Papa Bobo po yo muto zalaka na ye tango nyonso Papa Bobo ndenge to bandi komona Poutine abandi koniata bandeko na biso ya Ukraine ba bombe zoko ko ya butu moi est-ce que kobeta show oyo yebisaka Papa Kimbango abeta eza ebandeli yango wana ou bien bango bana ba problème na bango mususu ya biso pesa problème mususu kobeta show ya ndenge nini oyo papa journaliste otuni mituna wana zela na bongisango bongisanga nazo bongisa boye tango nyonso tovandaka na yo tolobelaka Papa Kimbango abeta show asilisaka kaka makambo mbala moko alors tomoni mwa mikolo mikie olobaki ke mboka mokili mobimba ekoyinda banzala babitumba ekozala ya makasi yango siko bato batuni banzala na bitumba ya makasi oyo obande kolobela eza yango mutu ebandi na Ukraine otomona Poutine président ya Russie plutôt azo beta peuple
ya Ukraine. Alors bitumba wana ndenge zo mema biso vers guerre mondiale. Est-ce que ebandeli nango eza yango wana to kuna eza makambo mususu ope zo lobela eza makambo mususu? Ngai mukumba wana eza bongo. Po biso batu ndenge nzambe asikela biso mayele na biso ezane mukie. Potango nzambe azopesa mutu likambo ke boyoka nzambe ndenge lobi mutu moya ndima ezate. Nzambe tanga lobi ke nzambe mokele tanga bengi ngai azoyela nga na ndako azoyebisa nga makambo yebisa mokili mobimba. Mindele na bayindo. Ngai nazobimisa mabe nyonso na mokili. Nazo sokola mokili mobimba. Nazo longola salite. Oyo batu oyo bakoti na monde ya mabe. Soki ba profiter ko tubela te mabe na bango etali bango. Ngana lobi likambo na yoki pa nzambe na bomba kate na lobaka mais sikoyo mokili ba yoki na bango te bandimi na bango te siko émission one ko sala awa oyebi tina nango yango tozoyoka yo siko tina nango tata ke mbangu tango ye alobi ke makamu nyonso oyo mungunya satana oyo asali na mokili mobimba mabe nyonso to kangi yango to bimisi yango mabe nyonso to sokoli mokili mobimba sikoyo batu bamona batu bakolela bakoluka nzambe ndenge nini bakomoyela nzambe batu mususu basengi bolimisi me atubili pena ya solo pena teke makamu oyo sala na longola bazemi na lia batu na kena panganga na zwa kisi na sala boyi batu mususu bazoko bomba oyo mususu bazotubela na solo mususu bazotubela ndenge moko kaka ya bongo mais nzambe tango zo pesa réponse mutu atubeli nzambe ye moko pesa pesa nga réponse mwana wana atubeli solo mwana wana atubeli ne malamu te wana siko nzambe zo pesa nga réponse mo ebe na yebi ngana ko yebi soko donc zalaka na makasi pona ko senga pa nzambe na mabe oyo salaki yango ne nazo kokisala makambo nanga o nzambe apesi ngai lelo oyo nzambe lobi nazo komana ba date batu pe mokili mobimba boyebi ngai naza mopaya te nazo pesa bino annonce oyo ezaka ndeti lelo na ko sala émission pona te ya mokili bayindo surtout bana oyo baza na mboka unga na fandi bana kisantu evenema mogeleka awa tata kimbangu tanga ya alobi mwana na ngai na fandi na mbanza ngungwe mboka na ngai pena na fandi mbanza ngungu yo fandi na kisantu mengai sikoyo mboka yo fandi mboka ya mabe mbongo ya mabeza na mboka yo fandi menazo tuma mboka na yo na lela banda butu ti na tongo na lela na senga papa limisa na mona batu oyo bazika pena na oyo bakufa evenema wana linge lekela na prince kaka pembeni kaka pompe essence oyo ya biso ya kisantu evenema wana linge lekela kaka pembeni ya wenze bamda kundenge zikela tata kimbango loba mbongo ya mabe leki mbele ameninga na magaze oyo eza na mbanza ngungu azo tala mbongo malamu mbongo mbanza ngungu na mbongo kisantu mbanza ngungu aza na mbongo ebele ya malamu par rapport na mboka oyo fandi na kisantu me ye moko mutambemanga awa me eza mabongisa nzambe me siko mbanza ngungu alubi mbongo mabe eza mukie par rapport na kisantu na mboka oyo fandi me na senga bolimisi nzambe pa yokela ngai evenema wana keke olekela na mbuba mama oya fani na ndako oyo na yebise na tongwa nazo yebisa bande kutala papa kimbango yeli ngai alobi na ngai azotumba kisantu na moni bandako ezike bele na kisantu na sengi bolimisi papa limisa mupepe oyo kene musika papa kene musika nzoka après 3 jours eveneme legi na mbuba batu bazika mituke zika na mbuba mais kisantu pe bayebi na bango ngai teke nzambe ayelaka ngai nzambe alobaka na ngai moye pe bandima ezate po place oyo fandi moye bandima yo ezate muto fandi mayo aza musika ndenge bato baza musika bandimi makambo tateke mbangu apesinga me o baza na kisantu nayebi to soki mibale soki misatu bandimi nayebi na ngate yango nde lelo tateke mbangu le 26 na mwa oyo aye kotikela nga maloba na mwa oyo utoleka le 26 bokoma ka date wana tata kimanga lobi makamu nyonso na silisi etikali pongi ya 3 jours
oyo kosala événement mokili mobimba yango ne kotikela bino message mutu oyo atubeli zala na esengo mutu oyo zaka na nzela ya bokisi nzela ya bonganga wana sikoyo yo na nganga na yo mutu koyeba soki bibembe wana na monite na ibite soki kokundemela ndenge nini wana eza makamanzamini ye moko mutu kokunda bibembe wana po lobi ndayuswa pongi ya 3 jours bato bokolala pongi 3 jours nazo pesa yo date na heure na ngonga na mukolo oyo ekozala événement wana na moi soki mbulu oyo soki moi oyo soki moi ezoya soki moi okuna ye moko mutu azopesa nga date yango na pesi bino information bomi bongemela bomi yebela ke makambo ye mokili mobimba mindele na bayindo tango pe azosala makambo tango azolakisa ngai bandako o balongi azolakisa nga moni awa mibale balongi moni awa moko kaka moni awa na bana na ba mama na batata balalaki balamuki te waka na ponya 3 jours hey ya essentiel kaka lokola bato pe baseki ebongi kutu nazote ya mokili vraiment ebongi kutu tubela mone sengo ya nzambe otubela soki okota na kode ya mabe se nzambe azana kutu na esengo pona bana ye batubela mais bato bamoni kaka ngai neti nazosekisa bango ngai neti nazosala baventure mais sikoyo ngai oyo nga na pesi bino oyo mission onga na yeli yango kaka nde na ekotikela bino tozala ya kobongama ke pongi ya 3 jours ezoya soki tata pesi nga date yango na mwango soki alobi ke loba nakoyebisa bino yango nde na pesi bino voilà papa Bobo pongi ya 3 jours pongi ya 3 jours ezo nyokola mwa bato même esika tozali bato baotala biso pongi ya 3 jours na ebite po chaque jour tolalaka esengaka olie olekisi butu lobi na tongo la moki boluki eloko kolia olie olekisi lisusu butu siko na ebite pongi ya 3 jours tokobanda kolia te pendant 3 jours tolala na biso kaka ou bien tokobanda ozalake olamuki omoni molili après ozongi na pongi ou bien ekozala ndenge nini événement wana ye moko nzambe ndenge alobi ke pongi ya 3 jours ndenge kaka tango tozalaki journée ezalaki ya molai po tomona pokwa ezalaki pasi melelo oyo journée koma mokuse pona nini kolela ya bana ya nzambe baleli mingi pona pasi konyokama na mokili oyo Afrika biso nde tonyokwami mingi nzambe ayoki kolela nango donc ta yango sikoyo atiango ya mokuse po journée eleka noki pourvu que makambo akata makambo po bana nzambe bazala na bango na esengo pongi ya 3 jours wana soki lelo alobi ke lelo tolali pongi soki alobi ke akomultiplier ngo journée mibale soki misatu bongo yoko yeba ke nzambe a multiplier 2 jours yoko yeba tango tolala ka sikoyo biloko mususu tango soko olali oyeba ke otaki micro awa tango yo lalaki tango yo lali oyeba ke ngana taki mbongo bila bo telefone ataki place wana to lala ka to kufa ka pena ko kufa siko oyezoya ya événement ya mokili mobimba nzambe alobi mokili mobimba asokoli mokili apesa bana oya ye mbala moko azokotisa bana oya ye na mboka ya sika oye moka tongi mboka ya sika oyo tozokota oyo azolalisa biso pongi ya 3 jours oyo na yoki pa ya nzambe yango na pesi information mutu ami bongemela deja ayebaka ke mikolo ekomi pasi oyo tata nzambe bana oyo banyokwami pona mboka Afrika yango sikoyo esengo oyo alaki bana na ye yango tozokota na mboka oyo ya sika oyo alongi abeta maboko na nzambe na biso ndenge nzambe mokela ye kotikela ngai charge ke yo mokili mobimba zongisela nga bonzambe oyo ngai na pesa na mokili mobimba ya 4 kona est l'ouest nord sud bato na bato basambela nzambe na bango ndenge aitindi nga na nkamba yebisa
ndeko na yo papa Simon Kimbangu na ngai na nkamba yebisa botozonga na bonzambe oya biso bato bazoseka bato bazofinga bazomona kaka neti tata nzambe azosala baventure sikoyo mpona pongi ya 3 jours toyoka tomona biso nyonso tomona événement oyo ezoya po tomona solo nzambe aza nani. Voilà. Tomona solo nzamba za nani. Papa Bobo mekaka kosunga biso po message yo mutozozwa biso tozoyo kaka ndenge osololi na papa. Naibite tango nzambe ayaka na message ezalaka apesi message mbala moko esili azongi ou bien ezalaka conversation na lina lobaneti ngano ndenge tozosolola boye. Donc est-ce que ozalaka pe na temps otuni question ozi pe réponse ou bien bapesi message esili ndenge wana. Bongo question oyo yo okotuna ngai pesi na nzambe pesi na tuna ye na tuna nzambe réponse likamwana esalanga pasi na tuna tango na tuna ka nzambe ngabi nzambe ndenge nini mokili oyo yo muto sala yango siko ndenge nini satana yela na mokili na tuna nzambe na yebite soki na yebisa yo likamwana na tuna nzambe likamwana ndenge nini yo muto sala mokili siko satana azwi charge ya ko bebisa mabota nyonso mokili oyo mabele oyo satana mutazalaki mokonzi awa mabota nyonso komona ba famille nyonso bitumba na bitumba mabe kaka na mabe avant muto azwa mbongo fakende paka pakisi talabilawo bitaluluta mu mabalabala ndamenenki banganga maboma ozomona maboma ozoleka na babalabala mpona nini akeka panganga azwa moto kisi po azwa mbongo siko akomi libomba siko yenganga fale abongisa ye lokola ye mutapesaki ye moto wana abongisa ye azonga ndenge azalaki akokoka te siko mpona nini siko tango nzana tunaki nzambe alobi mwana ngai satan nayebi ye epi pe ngai nzambe lokumu na ngai bana na nga oyo baza na bosolo ndenge bazonyokama pa ya satana soki satana azate lokumu na nga pe nzambe ekozala te yango nde nasala satana po lokumu na ngai nzambe emona na mokili bayeba oyo aza pena mwana nzambe ya solo po mwana nzambe babundisaka ye kaka pa ya satana elembo oyo nzambe soki ebimi satana amoni yango fabundisa yo soki oza na kondima te satana fakotisa koka na mabeleke bakundaki ye basalaki ye boye mpona nini satana amonaki deja bilembo oyo ya mwana nzambe yango nzambe apesanga explication ngabe soki satana zate soki nzambe lokumu nekozala te yango siko ngonga ekomi tokomi na ngonga po tomona lokumu ya nzambe oyo ya somo oyo ya suka mpona mokili mobimba yango nde tokomi na ngonga toyeba pena lokumu ya nzambe sikoyo tumekana nokoyeba fin du monde balobelaka ekozala nango te mais ekozala kaka moma moko bato balali après ba oya mabe bakufi ba oya malamu batikali ou bien après événement wana fin du monde lisusu ezali fin du monde ya wana kaka ozo yoka pongi ya 3 jours fin du monde événement wana koleka bisika nyonso mokili mobimba fin du monde nde yangoyo événement oyo ya pongi ya 3 jours bato o bakolamuka bangwana ne basolo o nzamba poni po bato o recensement nzamba atsalaki tango azosala recensement chaque avenue chaque pays chaque mboka tataki mbango azokoma ndako na ndako mutu alongi secrétaire azokoma liste wana ezana maboka tataki mbango ngai naza témoin tango azok avenue eza namba tango abandelaki émission recensement wana abandelango na mabela mbantsana na mboka ya nzimba tonga bandi azolakisanga tala ndako oyo alongi tala ndako oyo awo bato oyo nyonso bamususu balalaki bakufa balalaki balamuki te azolakisanga wana balalaki baza kokufa bato oyo baza na ndako bafandaki na kiti batelemaki bato wana balongi
ndenge abandelaki kuna ti tokende kosukisela na nkamba chaque avenue na mangomba nyonso bato basambelaka nao basambelaka te tata Kimbangu akomaki lise nango aza nango na maboko siko mokili bayebi te menga na yebi tangu na tambulaka na yebi nanga oyo alongi te moyena loba na ye eza te so na nkamba tango bokendaki banani bazalaki ya kolamuka banani pe bazalaki ya kolala ya sikoyo na nkamba balakisa oyo alongi te oui po bandako mosusu lobi omonaki bato déjà balongi papa Kimbangu alakisi yo ke balongi bango siko na nkamba ta bokoma na nkamba banani oyo balongaki banani pe balongaki te kasi zela kaka soki ngonge koki soki pongia 3 jours okomona o balongi na nkamba nombre yango okoyeba kaka te mokili mobimba mboka nyonso nombre lise wana tata Kimbangu soki makambo esili ndauso wana akopesa biso lise wana ke obalongi bango ye okomona bango te soki yo pe olongi okomona bango soki ngape na longi po oyoka ngape na keya ya bwana bolelanga mabe papa Kimbangu na kende te nazala kaka na tuna papa bobo mituna ata na batu bakufi ebele to ba événement eleki ndenge nini papa bobo olobi mboka ya Kisantu mboka ya Kisi mboka ya mbongo ya Kisi soso to linito comprendre bien batu wana oyo ya mbongo ya Kisi bakotubela na ba mangomba basalelaka ubie bakotubela epa na yo po bazwa kimia kotubela ngo tozo comprendre te bakotubela na esika basambelaka to bakotubela epa na yo mutu na mutu azana bisika na ye oyo abondelaka nzambe na ye soki atubeli nzambe aza bisika nyonso te bongo soki atubeli na ye soki nzambe ayoki ye po ntango tozoloba boye nzambe azoyoka te bongo sikoyo soki atubeli na yo obwaki biloko nyonso oyo eza nango ya bonganga sikoyo nzambe akomona yo te nzambe akoyoka yo nzambe ntango tosi nzambe pe alingi yo bongo sikoyo soki tosi nzambe te sikoyo nzambe akosala nini nzambe mokili mobimba asokoli mokili sikoyo eza fota nzambe batu ya nzambe bazolela kolela ngo ebandi lelo te banda mokili banda la biso bana bayindo pasi oyo banda tata Kimbangu banda pasi oyo anyokoma siko ti lelo oyo moyindo mutu oyo po azwa mosolo soka kepanganga te akozwa ngo te pona nini nzambe azopesa mbongo te siko tango mbongo ya nzambe eye sikoyo po bana na ye basepela elongo na nzambe yango nde sikoyo tata pesinga programme po moyindo abanga ne nzambe ke embo ebongi kutu natubela na ngai ke na mona événement oyo na misu boye ezoya bandeko bozala pena na mayele solo pena makambo oyo onga na moni onga na yoki pa tata yango nako bombela bana na ngai ya Kisantu te fona yebisa bango fo ba yoka pena ke papa bobo alobi boye tokeba makambo ezoya na mokili yango nde bisika nga na fandi fo ba yoka voilà maintenant soki ekomi ke mbongo wana ta olobi muto ya tubeli na ye asili atiki makambo nyonso mais soki atikali ne na mbongo wana ya na mabete mais atubelaki bakisi atiki masi ati otongeli yango ba immeuble asasombeli yango ba mapangu wana etikali nango ekosala nango likambo te bongo makambo lupango wana biso wana eza ya biso te wana makambo lupango wana eza ya biso te essentiel kaka nzambe aza na posa kaka mwana na ye oyo alongi yende makambo lupango wana eza tali biso te makambo lupango wana ye moko kama tosombaki lupango wana esoki atiki yango na maboko ya nani wana eza ya biso te wana keso wana eza yango te papa wana eza keso ya makambo ya lupango eza ya biso te tolobelika par rapport a ba bien po aganya wana nzela ya Kisi wana ya tolobike comme aganya wana nzela ya Kisi wana est-ce que eko senga lisusu ateka ou bien akaba ou bien eloko aganya na nzela ya Kisi en soi yo moko yebi na yo deja ndenge makambo oyoki nzambe ndenge azosalela oyoki makambo ndenge nzambe azosalela foko zala na ndwenga ndenge bazopesa yo ndwenga ngai kaka oyo kaka ngai na yoki oyo nga na moni yango nga na pese bango information
oyo mususu etikali wana soki lopango na ye akoteka soki pe akotika wana makambo wana dossier wana eza ya ngai te essentiel kaka ngai nayokisa kaka mokili makambo oyo nzambe apesi ngai tozala ya kobonga make makambo eye yango kaka nde wana makambo wana eza makambo na biso te ntango ngai nzambe asalisa ngai examen na bana koyeba te mokolo mosusu atangisi ngai baetoile mokolo mosusu atalisi ngai moi nalalaki na butu nayoki mongongo ya nzambe elobi matula lamuka nalamuki telema na telemi tala tango moi ebimi na este kote moi ebimilaka banda 6h wana moi ebimi ezo moi makasi ezongala nga na tele tata nzambe alobi na nga telema kaka bongo tala kaka moi tikune kene kolimwela na telema kaka bongo ti moi makasi ti moi ke kobunga nzambe alobi na nga sava okokisili ngai yango makambo na ngai nasutuka boye napongi nayebi te wana soki eza nini soki pe nini nayebi te nayebango te mokolo mosusu batangisi nga betoile nayoka mongongo elobi matula tanga betoile ozomona likolo etoile ebele babani kotanga nazotanga siko nombre kutu nakanga yango te siko nayoka ke mongongo elobi etoile wana soki kaka makambo esili betoile kozala ebele te omoni nombre ndenge eza ebele likolo etoile nyonso ekangama na betoile sikoyo ntango alobi ke etoile oyo makambo soki kaka tosilisi makambo ebe kozala susu ebele te betoile mwinda totika na este makambo nyonso totika na este mungongo kaka mutu oyo bana koloba na banomona ye te na oyo yoka kaka nde mungongo sikoyo yango nde sikoyo lokola na yoki mungongo tata yelinga makambo oyo yango fona pesa information batu poto mibongemela ke toyeba ke makambo ya danger zoya po oyo tozomona kaka makambo ezo eyeli biso ya liwa batu mutu mususu abeli te akufi mutu mususu boyi na boyi tozomona liwa oyo eza liwa kaka ya moke oyo makambo ya ndayuswa wana ndenge ngai ndenge na moneli na bamboka kisasa tangu tataki mbango ameminga le 26 ka ameminga na kisa nazanga awa atambusi ngai na mokili ameminga tiki sasa kisasa na balabala na ambutiaje zato ozomona mutu moko na balabala moko ambutiaje ndenge ozomona ka batu fulu ezate ozomona gambela fulu kiti matariki bala fulu ezate mutu moko makambo oyo namonaki le 26 deux fois yeko yebisa ngango papa kimbango ndenge pongi ya ndayuso wana ya 3 jours obongo sikoyo ngana essentiel na yebisa kaka mokili naza na problème te voilà sikoyo ndayuso wana nde yango kombo ya pongi ou bien ndayuso en soi eza penza nini ndayuso wana kasi ndenge tolala ka tochaka boye makolo te ndenge tolala ko lali kasi ndayuso yango wana te tangu yo lali bongo sikoyo mutala mutsaka yo nzambe sikoyo nzambe tanga lobike nazo pesa bino pongi ya 3 jours sikoyo yo ko diriger nzambe ke ko pesa te ndayuso wana eza na munokoni meki Kongo ponga na Kikongo kuzeki kunge na yebi Kikongo me na Kintandu te ndayuso wana eza na Kintandu no aya Kikongo kekala kindibu kekala Kintandu kekala Kikongo kaka kene kiti mane Kikongo ki konto gatere bantu bavuidi ndinga oyiba kuganga nzami kabagana mais c'est pour la comprendre très bien ayoki veut bien mais parce que au moni ndayuso wana batu musu bakokanisa za mutu batu bakokanisa ke eza événement ya boye donc en soi boye yango tolingaki to meka un peu ko comprendre mais papa Bobo Matula biso toyebi ke mbongo en soi mbongo boye ezalaka déjà ya satana tango zobisa biso ke bambongo ya malamu ezali mais mbongo nyonso déjà ezaka ya satana koma mbongo mususu ekozala ya malamu mususu ekozala ya mabe mbongo oyo ezalaka nango satana mutapesaka yo
mbongo oyo sabango ngai te kasi mbongo oyo liaka kasi satana mutapesa kayote kasi yo yebi satana ye satana ne mutadirija kayo yo siko sabe satana mutapesa ka mbongo o ngana liaka nzambe mutapesa nga tataki mbongo mutapesa nga mbongo ya satana donc nakoka kangote esimba kate na nzoto na ngai mbongo sikoyo sike mbongo yo liaka satana mutapesa kayo eza lolenge wana te ke mbongo na liaka satana pesa ngai mais biso to bike mutu asala mbongo na mokili ezali ye moko déjà satan nde mutu apesa mayele wana yepe mutu asala makambo wana nyonso alors yango tozolobela mbongo ya satana o wapi mbongo ya nzambe oyo wapi kasi lokola mbongo ya satana bino bosali mbongo ya satana ngana yebike nzambe alobi me bana nzambe banyokwami bakoti pe na kode na mbongo wana ya satana te oyo bazali oyo bakoti na kode wana te me nzambe abombi bana na ye na mayele na ye azopesa bango mbongo oyo ya nzambe ya solo batonga mboka na bango oyo babengi Afrika mokili mobimba ezala kutu mindele mbongo oyo ya mabe nyonso kuna bisika nyonso mbongo ya mabe ezozika bisika batongi mangomba ya mabe na mayele ya satana ezozika bisika basombi mituka ya mabe na mambongo ya satana ezozika yango tataki mbango abakisi essence na bakerosene mokili mobimba bayoka nzambe nani asala mokili sata sala mokili te sata ndenge nini napesa bino mbongo ye mutu asala mokili te ndenge nini nakopesa bino mbongo sata sala mokili te siko mutu asala mokili nzambe mutu fa pesa mutu mbongo siko biso avoswa amwafi ndundo kaka soki kaka fi ndundo ka oloni kaka bato mosusu ndunda ka ya pamba akekozwa moto pozwa ndunda wana teka pona nini mwafi manioko kaka gafuti kalaka ya kima gafuti kuna sode dini nemenenki mbongo madioko mabuta mesiko tango ya nzambe koki nzambe tango yaki fumukimbangu ayena koli ya manioko awuti nango likola yeko akwesi na mabele awa sikoyo bino boyebi siko satana lokola azobundisa bana ya nzambe siko pasi oyo satana sikoyo apesi asengi bolimisi nzambe alimisa ya bakisele bambula siko bana nzambe ba nyoko malisusu nzambe pa boyi bongo sikoyo tozo kende wapi tokomi mbongo ya satana esili nguya ya oya satana awa na mabele esili po pasi nyonso mokumba nyonso ya mokili mobimba satana abundisi mwana kaka oyo nzambe apesi mokumba mokili mobimba bademo ya mundele bayena ndako na ngai basenga boli ngana sengela bango bolimisi pa nzambe bademo oyo ya satana ya Afrika nzoka satana zalaka pe mokonzi bayeli nasengela bango pa nzambe abakisala bango bambola bongo lelo oyo nzambe alobi suka na bango ekomi ebongo sikoyo satana sala mokili po pesa bino mbongo ebongo tokumisa kutu nzambe mutasala mokili ata pase ta bisengo po apesa biso mbongo nzoka satana mutu apesi mbongo na mokili siko mokili bandako totongi tokoyeba nini oyo ezoyela biso na bandako totongi na ndenge ya magie mutu na mutu deja ayoki deja mokili deja boyoki ke mokili mote peli yo yoki te toyoki yo wane bandeli wane findamu kaka wane bomoni ke mote peli bongo lelo olobi kuna mwa oyo soye kosila oye kozoya mbule otokoti 2022 mbule ya makambo kolongola salite ndenge bamamba kombolaka ndako balongolaka salite na ndako bongo siko tataki mbanga akomboli mokili alongoli salite siko nini zoyela biso yango nde boyoka bomona mokili ndenge nzambe asalela mokili. Voilà ka côté o tozolobake moto epeli na bamboka ya bapaya déjà moto ezali ya makasi ya kopela donc biso kutu tovandi wa mwa kimia kuna moto ezali ya makasi mais pona nini
bango na bango mindele nano bazobunda mais tozoyoka ke bandeko na biso bayindo balingi babima na bango na frontière bakima bitumba mais place bazokimela mindele balobi te bino boya awa te bokende kuna place mboka ezozika motema wana eza pona nini tosala bango penza nini bongo mindele oyo yebite pasi wa nyoko si moyindo yo oyoka te bakoko oya yo ndenge banyoko mene mindele soki pasi wane koti kuna tataki mbango yebisaki bango ke bakoya kosenga bolimisi awa na mabele ya Afrika te oyoka kite soko tataki mbango lobi kuna bamboka ya bapaya bayindo tango ekoki babima makambo ye tango ekoki moyindo bisika nyusa ezala Amerika wa France ba mokili mobimba Canada tango tataki mbango azosala mokili makambo nyonso na mokili abandeli nano fimbwango mindele o bayogisi tataki mbango pasi bakoko banyokwami pona nini pona pasi wana mindele lokola nzambe apesa bango pouvoir basala musala sikoyo bamonike moyindo azane motute bafingiye yango banyokola bakoko na biso bongo sikoyo bongo lelo tokomiti nini susu oyo etikali misu nde motu fe yoka misu fe mona matoye yoka yango nde mais kolanda yo papa Bobo ndiroza nesengo moto epelaka mboka mobimba ndiroza nesengo kozika ya bato ezosala plaisir nga naza nesengo mpo na nyokwami satan nyoko singa naza nesengo mpo satan mokili mobimba satan anyokolinga mpo nzambe nasenga pa nzambe abakisela bango bambula mo satana oya mondele aya na ndako nanga oyebi yango te satana wa mondele akota na ndako asengi bolimi singai na limi nasengile pa nzambe alimisa bango satana oya mokonzi Afrika aya na ndako na ngai asengi bolimisi na limi lokola nga na boya bango siko ba nyokoli nenga na nyokwami nalinga kutu ko raisonner makambo wana kutu te konyoka matiko bazo beta yo bazo sala yo nini soki toko comprendre po biso apparemment tokutaka yo santé za normal bitumba onga na bundi na molimo yo yebyango te bako pesa mukumba wana yo yebyango makambo oyo ngai tataki mbango pesa ngai yo yebyango bitumba ya molimo satana ya mokili mobimba zo bundisa yo ko yebela ndengene mokili mobimba azo bundisa yo satana mokili mobimba azo bundisa yo siko yo ko yebela ndengene oyebi na yo te zela kaka makambo esila kaka bongo yeba voilà tozali na papa Bobo Matula tozokende malembe na suka ya masolo na biso mais papa Bobo ndeko moko atunaki ngai ye azali na Australie ayebisi ngai kombo ya lingomba ya papa Bobo kombo nango ezalaka nini ngai nasalaki lingomba te lingomba oyo ngai na yoki oyo ngai tataki mbango ezotikala mokili mobimba oyo babengi Afrika alobi na ngai lingomba ezotikala moko kombo lingomba ntemo kia kwanza mwinda ya mokili mobimba ntemo kia kwanza oyo tataki mbango azotika mutu nyonso oyo aza na mboka Afrika abondeli nzambe na ye mpungu tulendo abondeli mobikisi na ye tata mpadi na tata Kimbangu lokola bayebi bango te me tata Kimbangu tata nzambe mokili tango apesi nga explication ye moko mutu asala mokili aye kopesa nga explication na ndako nzambe oyo akela mokili nga na yeba ndenge nzambe akela mokili te nzambe aye na ndako apesi nga explication abenga na mungongo matula nga mutu na ye epai na yo nga nzambe mokili na kela mokili na tonga 4 ndako na mokili oyo ngai mutu na tonga 4 ndako bandako onga na tonga ndako ya liboso na tonga na este ndako mibale na l'ouest ndako misatu na nord ndako ya mine na sud 4 ndako na tonga
mais makambo nyonso natika na este responsable nango ya ndaku oyo natonga na este kombo ya responsable wana kombo na ye wamba wampungu tulendo deso wamba wampungu na yoki explication pa nzambe yonde mutu okozongisela nga bonzambe oyo nga nakelela mokili bandaku nyonso oyo nga natonga nzambe oyo akela mokili aye kopesa nga susu charge tatake mbango kutu apesi charge ya Afrika kaka yebisa mokili na mangai Afrika batosa nzambe oyo bokoko na ngai oyo nga na yokela pasi me nzambe oyo akela mokili ayelinga lisusu na peso charge na mindele na bayindo fo batosa yo mokili mobimba batu na batu basambela nzambe oyo nga na pesa bango yango ngai moko nazokende kokabola ngo mokili mobimba nzambe alobi nzambe oyo akela mokili biloko oyo tataki mbango pesa ngai explication ya safu nzeta safu place tofandi tango ya moyindo ekoki apesi nga safu tango ebandi kobota safu mosusu ezalaka ya jaune safu mosusu ezalaka ya pembe safu mosusu ezalaka ya rouge sikoyo tataki mbangu tango apesi nga explication omoni safu eyindi mo batuto babandi kobuka basaki ya basafu alobi moyindo tango na yo ekoki safu na yo moyindo buka safu lia safu mbongo zwa mbongo teka safu mbongo na yo yangonde mbongo ya mboka na ngai Afrika na tiki na pesi bino mbongo tango azokabola mbongo ngape nazomona azopesa mbongo na mabota ba block ya mbongo nditika ne baliasi kane bakanga baliasi tatake ma azokabola ba mbongo na mabota mbongo na bino ya ngoyo mbongo na bino ya ngoyo me batu mususu pe bayoki bason wana tatake mbangu mabota mususu bazape bisike bele papa bobo namoni pena na loti ndoto ya safu tala ba safu ebele na papa bobo namoni na loti pena bapesi biso mbongo yango siko tanango ekoki tolongwa tokota na ndauso tokota mboka sika bongo mona nzambe ndenge mbongo o apesili na mabota ndenge nini ekozalela pona lokumu ya nzambe o yakela mokili apesinga mokumba. Voilà. Yebisa mokili mobimba sikoyo nga na bombi pete nzambe ye moko lobi ngai moko nazokene ko kabola ngo mokili mobimba na mingongo onga na pesa bango ezala na français ezala ki anglais ezala ki balangi nyonso ki swai mokili mobimba nga moko nazokene ko kabola ngo nzambe ye moko akeko kabola ngo apesa nga annonce wana le 5 le 1er mai na le 5 makamunyo so wana le 1er mai na le 5 ayaki nzambe ya kutikela nga message wana na 2021 na 5 mois les premiers 5 mois. Voilà ndeko na biso Dimes Ndamba aza na États-Unis atuni albi tunana no papa Bobo Matula est-ce que atanga Bible to atanga Bible te ngai makamba Bible wana eza ngai te Bible oyo biso ya biso yango tataki mbango lobi Bible batuna Bible na bango siko tokota na mboka ya sika tozwa ba Bible oyo biso tataki mbango na moneka tango akitisila ngai Bible oyo atika na mabela mbanya sana na koko na biso tango akitisila ngai Bible nazo pesa yo ba Bible batu tango azokabala ba Bible azolakisa ngai Bible ya ba chinois yango yo Bible ya batu ya nzambe ala yango yo Bible ya Moïse yango yo Bible ya biso ba yindo yango yo donc azaki na 4 Bible apesi bango Bible ngai nazotala yango siko tango oyo biso siko yo ngai makambo ya Bible be oyo kaka eleka na Bible yango pe kaka yango nde to lingi to kutana nango poto mona potango pe ya Noé na Bible tango to yoka bate ya biso nga nazwa bateme na mopete na landa pe mateya nalanda mateya wana na yoka ngo nazwa bateme na mope tataki mbango meminga nga nazwa bateme na missioni amemanga petite église na missioni oyo azula bateme siko tango Noé tango babete ya kabiso tango Noé pe tango makamba banako zwa pa nzambe babanako finga ye ndenge pe bandeko bazote ya ngai ke papa Bobo ata bafingi yo kobanga te tango Noé pe ezala pe kaka boye yango pe sikoyo ngai na komisi makambo Bible wana batu bazana Bible na bango oyo fo batanga
oyo fo bayekola ndenge pasi oyo bakoko banyokomeli. Voilà. Parce que Bible oyo zwila baptême ondimaka yango to ondimaka yango ata mokie te. Eza Bible eza mosala nzambe apesaki bato na nzambe na bango, me bango ba Bible oyo bango bayeli biso bonzambe oyo bango bayeli biso awa ye nzambe alobi babima na mboka na ngai po ntango na ngai ekoki bongo sikoyo te tolobi boye Bible o bango bayela biso yo lokola papa bobo ondimelaka yango makambo bakoma to ondimaka yango te. Oyo eza na Bible yango ezali oyo makambo oyo eleka oyo ba prophétie nyonso oyo ebimaka kuna oyo nzambe abandi kopesa na tango ya Noe yango pe kaka tango yango ekoki. Pona nini Bible wana eza ya biso te. Bible wana oyo bango batangi oyo biso to yekoli oyo biso to zwili ba baptême eza nango ya biso te. Mais siko biso Bible na biso mwinda ntemo kia kwanza de Bible na biso mwinda oyo sikoyo lokola moyindo bon tozande na pasi mai mundele soki azonyoka mal oyo soki alingi anyoka mapena po ndenge abebisi mokili oyo babenga Afrika ndenge ko sakana te na ndenge mate ya mosusu bateli biso na ndenge mabe bateli biso ndenge na bosolo te. Pona nini bango kuna bansetre na biso bameli biloko nyonso oyo basalili mokili bazuli awa me awa bayeko te ya biso o mutu soka akufi libela mutu soka kufi azonga lisusu te. Me siko biloko na biso oyo basalili mosala bisimi na biso biloko nyonso bansetre na biso bakulu na biso bamema kuna bake nango na mboka na bango bake kotongela mboka na bango. Siko lelo oyo biso nzambe alobi tozonga na bokoko na biso kinkulu na biso na molimo biloko nyonso tata rekiperaki oyo naba oyo eza na ba musée ba Belgique oyo na nyonso na molimo deja ezaki siko etikali kaka na kimusuni soki tokomi na ndao so teke kozwa biloko nyonso po na mosuni deja na molimo deja se yaki tata azongisaki biloko nyonso na mboka Afrika. Mundele yebi me moyindo yebi te mundele po aza na misu yo za na misu te bon on a wana misu te yo za na misu te mundele za na misu ayebi deja ke Afrika ma Afrika bongi mundele za na misu yango azo bloquer bato o bazana bamboka bapoto na misala na makambo yebele bazo bloquer bango pona nini bayebi ke mboka Afrika ebongi ngonge koki. Me biso sikoyo bayindo miso ekufa tozoyeba te yango nzambe azofongola moto moko miso po comprendre solo bonzambe oya ye soko comprendre kaka miso efongwami yo foko zwa vision yo moko tataki manga yeli yo alakisi yo tala makambo ndenge ezali ebele bazozwa makambo ye moko nzambe ayeli yo na ndako alakisi yo odongi ntango po ozolambuka ozolenga pona nini omoni evenema ya nzambe ya solo. Siko est-ce que ça pena losambo moko koki kosala po osambela nzambe afungolo miso losambo sina sala te mutu neti mutu boye akoki kosala pe losambo nzambe fungolanga miso pe fungwana kasi tatake mbangu tango apesaki makambo alobaki fungolanga miso bato oyo baza ya ngai na bayindo oyo baza na bosolo miso na bange fungoma bayeba monene na ngai kimbangu ngai pe nazongisaki makambo na pa tatake mbangu ke tatake mbangu yo za nzambe nga naza mutinda mikaka na yo nde nguya na yo efongola misu bana nyonso oyo baza ya yo bisika nyonso bazali en tout cas pe mosusu misu zofungama ebele misu zofunga bazozonga o pe bazobinga bima na bonzambe oya bapaya o bayela biso bazobima ye mutu azokene église te me abimi na ba église oyo ya bapaya oyo abimi na ye bazobenga papa bobo na bimi na ngana banzambe o bayela biso ngana zosambela ka tata kimbangu azokene église te me azoprier kaka na ndaku papa bobo makambo lobi solo na bimi na ngana église yango oya bapaya oyo bayela biso baye koteya biso Jésus Christ biso to Jésus Christ aza mobikisi na biso te
nzambe apesi biso explication aza mobikisi mais aza ya biso te oyo mobikisi oyo ya biso kimbangu mokili sikoyo ntango ekoki bayeba monene ya kimbangu Afrika ndenge nini ekotongomela mondele mpo ya kofukama makolo na ye atiango na mabolongo atiango na mabele awa mpona kosenga bolimisi po yo soki okolonga bongo mona ye soki okolonga bongo mona wala boyebi papa bobo anyokola nga na bemission loba soki na kolonga toyebi te me tokotala kaka makambo ndenge ekolekela papa bobo oyebisaka biso ke kimbangu aza na balolenge ebele oyo abimelaka bato akobimelo mwana akobimelo mokolo akobimelo koko akobimelo yaya akobimelo forme nyonso oyo alingi abimela yo mais soki neti awa kimbangu sikoyo abimeli biso awa lokola moto akoki kokamba biso mais abimi na forme ya mondele omoni teke bato bakoboya ke mondele akamba bango liso na mabele na bango momoma eza kimbangu moto alati mondele wana na moma o mondela ya susu awa kimbangu alata mondele na ndenge nini neti na nzoto ko alata nzoto nyonso so alati nzoto ya mondele ayeli biso awa ke akamba biso bato omoni teke bakosilika bamona lisusu mondele awa akoya kosenga ne bolimisi na pasi o bango bakoyoka kuna o bakomona kuna akoya susu awa kokamba susu nani mokili Afrika azwi charge mondele fatosa moyindo oyoki te tata nzambe alobi mondele fatosa moyindo mwinda oyo ezopesa mokili mobimba lumière eza na mboka Afrika siko mondele yango récupérer po biso bato bandeko na biso bakeko landa bango kuna po bayebi kaka makambo nyonso eza na poto nzoka makambo nyonso eza na Afrique biso toyebi kaka makambo nyonso eza na poto siko poto ezongi awa bayebisaki bino ke poto ezongi mboka poto ya ngoyo mais awa tala biso tala mboka tozali na poto eza boye te sikoyo me moyindo ayebi te ke tokomi na poto kala mingi te tokota na ndayuswa poto bima mboka ndenge kotongemela me toyeba bavile ngo ndenge kotongemela poto yeba ke nzoka solo pena papa oyo bakamba banako loba papa oyo papa makamba banako loba nzoka eza boye poto nde ya ngoyo me awa toza mboka ke santu kiadi tala konyokwama pasi pona nini mondele me biloko o tata kimbangu akundaka bakundelaka tata kimbangu banako pikulango na baraye karayo to mone vandi oyo ya kisanto oyo rayo oyo tata kimbangu azomema nga azokundela biloko nyonso ndenge bakundango na mabele kombo ya tata kimbangu bakundango me bana kisantu pe bosepela po kisantu o babengi mboka babengi Afrika mwana kisantu nzoka mabomba mi ezana awa na kisantu tata kimbangu pe pesi mukumba na bana kisantu ata mi bale misatu tolongi tobeta maboko mukili nyonso Afrika tata kimbangu apesi charge kana kisantu mwana kaka bon kisantu pe bayebi na bango te ke tata kimbangu apesi mukumba mutu oyo azana kisantu abundi bitumba mokili mobimba donc ce tout est bien bana kisantu nde balongi ba bitumba oyo ba mwanda ntemi babunda yozo kipeno yango te wana ki molimo na ki musuni na ki molimo eza biloko mibale te molimo na ki musuni yango nde sikoyo tokotaka na mboka o tozokende po toyeba molimo ndenge nini akambelaki biso mais papa na biso mwana ntemi ayebisa biso ke azobundela Afrika mobimba na molimo pe chaque moto azana musala na ye mutu na mutu azana musala na ye oyebi te oui bamason ntango basalaka bandako ingénieur mosusu alobi ke ngana okokotole ndako te angaye nasalaka musala ya mabaya te anga nasalaka musala ya fondation te oyebi te ke chaque moto azana musala na ye yo bapesi yo mukumba kuna eke boye na boye wana te voilà
Merci to komi kokende vers la fin ya lisolo na biso na papa Bobo. Wana toke kopesa mbote na papa Nzuzi Ditutala na molongani na ye mama Ntila Nzuzi Ditutala. Topesi papa waza Kongo mbote sika yazali. Topesi pe papa Nkanga mbote papa Kabelako mbote esika oyo ozali. Topesi ba famille Ditutala nyonso topesi bango mbote wana bazali na France topesi bango mbote. Bandeko toyebi ke émission oyo ndenge na lobakaka ezalaka moyen ya kosukisa sango ezalaka te parce que ça émission oyo ba message ebimara soki message ebimi na moment wana toye kozwa message. Alors message ya lelo po tokende tokabwana papa Bobo. Message clé na biso na émission oyo na bandeko oyo balandi biso ezali message nini? Mateya oyo bapesi biso mutu na mutu abongama ngonga ekoki pona ndayuswa pongi ya mokolo misatu. Oyo message oyo bisika nyonso mutu azali po batu mususu tokoti na biso na mabe toyebaki na biso te ke Nzambe azosala makambo toyebaki na biso te mais sikoyo mutu oyo alamuki tango kososola boyeke ngape na sala mabe soki pe a profiter et soki pe amonike wana eza nango aventure kaka lukuta kaka afani na ye likambo kaka essentiel kaka ekokisama lokola makambo euti pa Nzambe foto yokisa yango mokili bayoka ke likambo ya boye ezoya yango nde message oyo na ekotika yango oyo pona mokola lelo nasukisi nanga bongo. Voilà papa, avant toka bwana mwa bambote na bandeko oyo ya libanda pe bamndeko oyo bazali na mboka ya Kisantu na message ya suka pe pona Kisantu. Message ya Kisantu ebele pe bandeko bazozwa message bayo kotikela ngai papa Bobo na loti tataki mbango lobi boye bayo kozo kotikela ngai po soki po tangi bakomo na bango bakomona kaka donc tala kaka donc na kotanga nanga komo na bango te mais o bazozwa ba message bazo kotikela nga bazali ebele bazo kotikela nga ba message mais na komisika kaka tataki mbangu Nzambe na biso asilisa posa na ye oyo asaleli mokili na ye ndenge bana na ye oyo alaki ke nazo pesa bino esengo ezanga suka yango kaka nga na sengi na bana ya Kisantu mbote na bino nyino nyonso bana ya Mbanza Ngungu bana mokili mobimba lokala kwilungongo kimpese bango nyonso Matadi Boma Mwanda bisika nyonso mwana moyindo azali swati Lubumbashi na pesi policier oyo akamba biso na kati na Lubumbashi kombo na ye na pesi ye mbote mingi mwana wana oyo aproteja ngai na kati na Lubumbashi kibokonzi na ye oyo bapesa kiye aza policier simple aza na grade te mais tataki mbango apesa ye grade na mboka oya ye tataki mbango azokende general mwana wana general mwana wana oyo wana kambaki biso na Lubumbashi mwana wana tokokuta na ye lisusu farafar. Voilà. Parole moko pona bandeko oyo ya biso ya ba Congolais pe ba Africain oyo bakangami esika oyo bitumba ezoleka na ba Ukraine. Liloba moko pona bango. Pona bitumba wana toyoka ki biso nyonso ke mokili Nzambe abongoli azobimisa salite nyonso mabe na malamu siko bato mususu obazo mabe oyo sala obomba yango Nzambe yango azobimisa bato na bato babima na mokili na mpwasa ozo mona ke mutu mususu
general wana o mokonzi wana asali boye atindi basoda kuna tindi minduki kasi nzambe azobimisa mabe wana po mokili bamona ke nzoka mokonzi wana za mabe nzoka mokonzi wana etumbu wana siko nzambe deja azolakisa ngo na batu ke nzoka mokonzi oyo nzoka mokonzi o mokonzi boye asinyaki boye po wasa mboka esala boye nyonso wana eza secret nzambe azobimisa secret mabomba mi ezala susu te bomona ngo kobanga te nzambe nyonso ezosila na ngonga oyo ya pongi nyonso bitumba wana nyonso ezosila na ndayo swa mutu nyonso ezala mokonzi ya ndenge nini place ozali soko oza mwana nzambe en tout cas beta maboko mais soko ozaka no avant kota na kiti wana okenda kosimba nano eloko moko boye bamaji ndenge bamindele bayekusi biso bamaji wana eza ya bino kaka na nzambe mokeli moto akopesa ndenge apeseli etumbu na biso na mokili bino kaka na nzambe nga napesi kaka mokili mbote bana ntemo kia kwanza bango nyonso bisika bazali mbote na bino nyonso bisika bozali oyo bozolanda émission oyo na tata Simon Kimbangu apesi mukumba oyo nzambe tata mbote mingi napesi bino nyonso mama Kumbu bisika ozali mama journaliste internationale mama Kumbu napesi bino mbote papa Bwaza Kongo papa Kabelako papa Simba papa mama Sila bino nyonso bisika bozali bambote mokili mobimba bino moko bolandaka ngai boyebi ngai mokili mobimba napesi bino bambote bisika bozali na sukisi na nga wana matondo. Voilà matondo na bino nyonso bolandi biso papa Waza Kongo mama Kumbu papa Kabelako batu nyonso wana papa Nzuzi mbote na bino esika bozali tolobaka mosusu soki totangi kombo na yo te eza nango te na ndenge ya mabe me omoni eza motu okobosana mpe mwa moke me bozwaka yango na ndenge ya mabe te bokontinue kolanda bachaîne oyo nyonso ezwi occasion ya kolakisa bino émission oyo bokontinue kosabone na Info 16 pe na ntemo kia kwanza pona lelo to suki awa bambote na bino nyonso ezala totangaki kombo te bambote na bino esika bozali nayebi te tokozonga lisusu awa message mususu soki bimi bokomona biso lisusu na mboka ya Kisantu botikala malamu esika bozali ciao. La vidéo, vas-y, notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm, papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.